Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bandana Biso. Voilà. Salut. Bonjour, Balandino Soya BBC. Bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce. N'allons toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Beaucoup de temps solo là. Vous êtes bien, non? Bisopé par la grâce. N'allons toujours que non. On dit à Moutou, il y en a beaucoup moins de grâce. On dit merci pour sa grâce. On est encore parmi les vivants ce matin. Tout comme ici, voilà. Qui salome banda. On salé bandi. Ça n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, beaucoup de temps. Depuis tout à l'heure, qui 10e épisode. C'est qui 10e, hein? 9e, 10e, oui. Bozanatala. Attendez que je regarde. Mambo mingi na mutu, mambo inapitaka mingi kukichwa. Alors. Makamboze belé na mutu bandeko. Ba erreur mususu to sala. Totala ki 9e épisode. Bino bozalaka na likamuka ya mukie. Façon boko landa na commentaire. Ah! Ya makambo malonga bo sala kate boluba kate bo sala kiloko moko te. Mais makambo moko terre à terre bo mona bino na mbango. Alors, l'objet total qui déjà 9e épisode, il faut bien comprendre à bandeko que non. Boulot tout ça la ka o ya ko loba ka o luki matière, le quoi biso ba mama baby si lorsque ko luka matière ezate kamba moko bokota bo bandika mbala moko. To banda to réfléchissa kana o bandana no ndenge nini émission. Otali bo ozana ba makamususu salaka à part peut-être YouTube. Au taliboye mère à parler, au taliboye aux la responsabilité mususu, au taliboye donc mak mutu bande ko bo comprendre ba erreur mususu ba ba salaka. Hein? Bo comprendre ba erreur parce que ba lobi l'erreur est humaine. Alors sur moi ça, et ça 10e épisode et ça 9e épisode voilà. Tout à l'heure qui en je crois que non bande ko bino pe botala qui est film oh ils a filmé mon quoi bien mais je sais pas pourquoi ils ont kende na lanterne ou encore ils a YouTube parce que biso nyonso tozo de kanana na moto moko na YouTube auto comprendre tes visibilités ils a te makambo je sais pas pourquoi mais biso ba mususu oyoyo total là toujours ka nzambi tuzana molimo ya nani wana te ko non avec Dieu total mola na nzambi ce qui le simbité lobi simba. Soy le simbité lobi simba. Tant lobi pe ko simba to kumisaka nzambi. Et bana nzambi bali la raté. Et voilà. Chaque chose a son temps. Il y a toujours les hauts et les bas. Beaucoup tana nous to solo la grande famille. Beaucoup tato solo la parce que makambo eza. Makambo oyo. Na yebisa bino déjà hier na lobi que non ba abonné na ngai famille libota bo supporter. To loba ki so to bi et to beta likambango karame. Ya on des matières sur les réseaux sociaux. Si tu lobby to betango kara mais au taliboye que non tu te dis eza na ngambu ya batu o pe bayaka ko bundisa biso ko ya ko bundisa biso pe wana bayaka na ba histoire ya faux bayaka na ba insulte bayaka na ba makamoko bo eza bien te mais oyo eye sur les réseaux sociaux na ngambu na bango il y a de preuves tangibles oyo ya koloba que non il faut to kende to memango penza likolo. Dieu merci parce que babiso ba mususu ba mama BBC toza bato moko boye ya koloba te que non to yango na haine moko boye non to aggraver ces situations ndenge bango ba aggraver sa situation non to so la kitoko oya ko yoka ayoki parce que to kenango mingi na conseil et surtout on va leur dire que non voilà les retombées. Bomoni babiloko mususu ezala bien te que non bo tombola ka eloko moko boye o eza ya ko tombola te. Tasko ndenge bo bambani nango na se
boya kobimisa bato keno bawana nde baza soki mpe ndenge nini, bawana nde baza soki mpe ndenge nini, mais etamboli 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 et revese. Yango monaka naloba toujours bandeko mokili oyo la nature nous enseigne. Mokili oyo totambola kana kobanga nzambe. Et ça bien. Je crois na tchana na ta vidéo ya mwana na biswango. Lisoro na memeli bino la grande famille bomoni déjà titre nanga bomoni photo ya miniature. Eza ya Linda lelo bapesi Linda raison. Il faut tout le bilango. Il faut tout le bilango parce que moi na wana Linda carrière ilinga ko sila. Il faut tout la qui siko mokili réalité. Bon ninga mama BBC naza muto sentimate. Nous là, on a les yeux total à katozana miso molimo totali to moni et toza déjà na souplicité. Il y a ko comprendre nzamba sala grâce moko boye. Il y a situation yeboye. Nga na yeba déjà ko comprendre ngo na yebi pena source mbala moko na comprendre lelo ekomi boy yango mona bato ebele lelo bakoma obenga nga mama BBC na bana olinga mwana na Linda te na lingi Linda po na yo. La fille elle était innocente et surtout bito loba Linda azaki lorsqu'elle zaki pembeni ya SB elle s'est beaucoup protégée. Pour Linda, ce qui a stambola kama be makas, nta onazoba keno ko se protéger, c'est-à-dire que non, lorsqu'azaki na ngambu ya SB, a clashate po na bela, a clashate po na ba dinana, a clashate peut-être po na ba star mususu, ba comédien mususu, a salela yangote. A salela yangote. Yangwana dans la vie, la grande famille, mutu oyo, a kosunga yo na vie, oyebite. Il faut toujours savoir comment garder des relations. Il faut toujours savoir garder des relations. Ata mutu oyebite. Komba ya mutu mususu kolinga kokota te parce que lobby oyebite. Ce qu'on voit là aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc eza bato bazo tia déjà ba blocage, ba tia ba barrière na ba vie na bango lelo te mais lobby nde ba ko découvrir ba barrière wana na ba blocage wana. Nous allons na tia. Eza matière moko bandeko tokoki pe koya nango te ya ko se moquer ya koloba bana ngo babane ko kumisa non il faut to tche lango maele tant que biso ba mususu to yaka ko sala émission to saka analyse penza on ramène ka penza savoir abato eza pe moment ya ko zongi sa communauté na nzela na o ezoleka. Eze loko moko tokyo bakeno na kokina kaka na makambo je viens interpeller na bato ebele oyo babunga kanzela kaka boye na sima ko bunga nzela okangi otie ba barrière na vie na yo lelo botala makambo ezoleka na bana ya baswa diza ba bombo mais mutu o babengana lokwa ntaba lokola mbua oyo babandina kolandela ya koloba keno yé plus jamais na monde art elle est la plus heureuse maintenant là. Est-ce que bozoye baso ki tomoni lelo Linda zo seka Linda zo sepela ndenge zo sepela Linda lelo aye vacances ya une semaine en Afrique du Sud bon to lobite ke no azana mbongo te Linda azaki na mbongo te Linda déjà famille déjà maman c'est bon makamunyonso mais aza mwana oyo a travaillaka il faut agir na ba propre na banani na ye na ba propre pe effort na ye zakate alandela atalela ka famille. Linda travaille à Kazo ape mongo na ye. C'est-à-dire bref na okyo lo bakeno azo s'épanouir na minute na ndenge moko ya bien ke ndenge ke ndenge ko se réfugier na Lubumbashi to linga to yoka ye Kolwezi Kasumbale sa lobi boyka keno muto akufi nini dépression ce que ça maman moko boye ba biso lokwa ba mama bébé c'est toza batu moko te to koya ko bozui te. Eza na leçon moko eza wana. Eza na leçon moko il faut te ya mokili, il faut te ya communauté, il faut to mite ya. To le kisango ka te ke non na ba deka ngo nege bozui Linda leçon eza na kati. C'est quoi maintenant les leçons wana? Il faut to interpeller batu. Batu ba ote ya mate. La nature nous enseigne mais na likambo yo to te ya minini. Parce que Linda ndenge za wana lelo Linda komi muto esengo.
Dites-vous peut-être Linda tango azaki pembeni ya SB abandaki kosala nini, abandaki ko boakela belle vie. Ou encore abandaki pe ko boakela dinana. A utiliser sagesse na ye. Soki ko kumisa kaka SB na ye akumisi ne akena ngo ka bongo, mais ako chrétien, a chrétien quitté. Quelque part, il faut te féliciter moi non. Pour les londengazo se retrouver pembeni ya mama bela. Et ça pour Anine. Vous comprenez l'eau dans l'eau. Bandeko, connaissez de bien garder, de bien sauvegarder ma relation. Les lomo qui tozo baby sa ba relation tozo e ba lobité. Muta ko bongiselo vie azaka ko bimine na libumute. Lelo linda minu di banda. Lelo linda komi muto esengo. Lelo linda donc elle se sent dans sa peau na monde ya art. C'est grâce à qui? To china mai na munoko te, to eko kumisa bela te, to eko tombola bela te, to yende ko pesa, to yende ko interpeller communauté. To ye awa bozui, bo finga ka bana belar, bo finga ka bana belar salite, bana belar ba ebite, bana belar ba ebi kolata te. Tout bino batwana bo ebi kolata, bino batwana bo ebi ko bozala ba tentire ba injection, bino kaka so pe ndenge ni bo kendaka wawa. Toza wapidelo. Tokyo kende na matière wana bongo te. Tokyo kende na matière wana bongo te. Moi, ça m'a beaucoup touché, interpellé nga. Et le bima BBC. Non. Et ça la leçon qu'il faut payer ça. Na sima oyoyo. Kokena ngo ka ate ya koloba, biso famille di bota bana na biso te. Interpeller mon kili. Interpeller mon kili. Obebi sa relation. Na mutu oyebi lobité. Ni kamba mutu kokota te. Pourtant musu yo kokota boy. Lobi siko soki bango pe babongisi. E suke lo koboni. Eko suke lo koboni. Lelo linda ba pesi linda raison. Lelo linda ba lobi linda obo bana ko finga keno aebi pe kolata te azana bilamba te boy. C'est-à-dire que non, vous allez vite comprendre que non bino ba bilamba na bobanda ko luka, ba perruque bo lukaka, ba makamno so bo lukaka, ba voiture bo lukaka, ba vie na bo lukaka, eza pona bosa bien kindumba. Skoto bobanda ko finga lelo kaka bino batona bobanda ko finga linda bolobi bien que non linda oyo azanango donc ao sepela na oyo azanango azaki na vie après te eza lokwa te ba o bozana bangwana ya SB nelo bazana vie après linda zalaki nango te bokomaki ko se moquer na ye oti bosaliki nini bo écarter na SB yango. Et aujourd'hui, nous avons besoin de témoigner à Koloba que non, Linda elle était plus mieux que ba oyo. Non, la grande famille. Eza bien te. Tout l'andana no, après bo comprendre le qu'on a loba. Ça fait très mal. Na koya te Koloba, bozui, eza na leçon moko il faut topé ça. Eza na leçon, il faut to ça nini, topé ça. Moi, qu'on se retrouve, pardon, na Lubumbashi. Et le connaissant la kanga pas si bon ko. Comment est-ce que bonibo longo la vie à moutou, bonibo baby sa carrière à moutou. Pour na mouté mama beka bo baby sa carrière à moutou. Mais bandeko, bo ki ko sala boko linga bo salir image à moutou. Bo ki ko sala nyonso par tous les moyens peut-être bo baby sa image à moutou. Mais beaucoup kakobimisa grâce aux ezana katina été. Nde loko biso batuto bosa naka lorsque tozalaka animé na molimo mabe ya kosala muninga mabe. Pour peut-être moni loko moko na katiwana. Bolongola ki grâce ezaki na katina été. Bo sali rier mais grâce o ezaki na kati na ye botal siko place o nzamba ake ko pasolango ete nga ete inga bandeko nga likambo kaka ya linda lelo to mona ba bombo soni o wapi botombola ki bango parce que bango bazana ba mituka bango soki bazwaka ba injection soki ya ndenge nini bango bazana ba vie ya soki ya ndenge nini ya bino moko boyebi bolingi bokitisa mutu moko boyi mais mutu ngo bo kitisa azana travail na kati na ye
azana art na kati na ye ba obino bo tombola baza même pas na loko mais bo tombola. Et aujourd'hui nde besoin ko reconnaître ango mais non boyeba ki ango mais bo sadela ki ango kaka pona flatterie. À quoi bon ya cause la flatteur dans la vie? À quoi bon? Tolande boyoka. Oh Linda azala qui s'en foutiste. Oya moni alati, oya moni asimbi. Abanda ko kipete ka muna mutu ya leki e mutu nini. Mais lelo na kata SB ali subongote. Donc veut dire que son na kata SB. Na ele na sima. Ben tela commande tela likolo na yel. Tela nene. Boylande 4 fois, il y a hôtel mais la elobelia naël, n'a la commune à elobelia même na Michou. Comment ça? Concurrence. Comment ça? Ma agitation à Michou, ça se fait pas. Au moins Michou, azala qui étoile, mais et pas ya dit nana ora na eza quitté, étoile ne brilla quitté pesa quitté. Era na FB, ora na ye pesi. Veut dire que ora na ye wana de pesi. Exacte que bino bato boko ya na sima na boko na même ora na ye. Non, boko na même ora na ye te. Et loko bato bazo bossa ne loko bango ba fitu bazo ya jouer na kate SB bazo bossa na yango wana. Boko na même ora na ye te. Mais zo sala na pasi nene ali kambo na zo le bango en coulisse te. Et zo sala na tellement pasi komo na ke lelo na kate SB et comme ka foza na mutuka nene ya ngale ki na vanja ti omona se décider na lobby ke na travailler na YouTube te. Ya lobby nga Dorcas moloko lobby na rote ya mona rote. On continue l'écrire parce que on est dans valeur et ça makam na ye. Avocat comment les amis? Alicias. Comment les avocats? Alicias. Bon, ya malonga eza oboyoki lelo bakomi ko kolobakeno Linda l'été sans foutiste. Lorsque tu bazol ba sans foutiste, c'est-à-dire quoi? Azaki mutu ya te ya kolobake o anazana mutuka ngapena bundana na zo mutuka. Oye asombi boye. Nde loko oyo bango kuna bazo sala. Je crois ezaki na mona ngo ezoleka kutu na TikTok. Nani c'est qui si la okazo ebisa bango ke non na lingi mutu nyonso azala na mutuka. Qu'est-ce que o tchan bana nini? Oui, bazo travailler. Ko artiste comédien po azwa mutuka akozwa mutuka moko ya pamba te akolinga zwa jeep. Ba jeep ko kene kosoma na ba Dubai ezopesa ba mbongo combien? Ko tchango peut-être na nani ekoma na bakini. Bo banda banani po ba papier ba document bima ezwa mbongo combien? Eza mbongo mingi. Sko yo mama ozoyebisa bana na lingi mutu nyonso za mutuka. Mutuka nde nini sila? Mutuka c'est quoi dans la vie d'une personne? Mutuka eza nini? Oki osoma mutuka lelo pa na sachet obimisi yango boye pa okumbi pa osali pe accident esili. Olo la kisata bana nano na bike non bandeko. Mutuka ekoya parce que na bike non eza souci eza kasoué ya moi sinyo sur la minute et je dois être véhiculé voilà oana bolongola nde mama oya koki ko pesa conseil a bien au mama koki ko pesa bana na ye yango wana tangu yo mama ozolo bakeno na kolinga bino nyonso boza na mutuka est-ce que eza normal si la oti na bana basala nini otinda bana basala nini pona yo omonaki eloko kokotisa bana ezaki no bazala na mituka non eloko aliboso soko za mama penzo za na mutema za na penza na mutema munene pona bana na fitira bana na conseil ekozala keno bozala na presete ya koloba keno o omoni wana na mutuka ngapena somba mutuka te bo bongisa na musala bo mata bo lekapenga nde conseil yuna oki opesa bana oyo zo encadrer toyo kaka bato ebele balo ata ba pasteur ebele bingeno na olinga bino bana ngai soko oza na délivrance oza na don ya délivrance o lekala peut-être na nga mama na yo bien papa na yo mais yo zo kende koloba ke no na ko sepela lobi bino nyonso boza na ba mituka bino nyonso boza ba véhicule mais automatiquement zo tina bango ba ke osala kindumba kozwa mutuka ezelo komoko ya lipa na nguba te atoko somba peut-être mutuka ya second hand. Deuxième main, c'est-à-dire que non, ils ont déjà kaka mbongo nde ko bima wana.
Parce que botala lelo moment oyo bato bazwa ko découvrir que non Linda zaki s'en foutiste. Linda elle était mieux placée et kozala peut-être na sila lelo bosi bo regretter déjà. Na ye moko Linda place azawana a otala lobi la justice dédiée yana. Bande ko tika bal ko selo makambo. Tika ba finga yo parce que mitema na bango esuki. Mabe lingo ozala peut-être biloko tour baloba pona Linda ezala peut-être que non bakuta inango te. Est-ce que soki tobi peto solo la bango baza bato moko ya koloba ke non na makambo ebimi ya soni ya bana na bango? Est-ce que baza bato ko pointer ata kombo Linda ya ko citer ata kombo Linda na makambo? Mais yeso pa bango sans pour autant le savoir. Ata oya zoloba oyo ba fingat ba pese na kombo ya ndika. Soki lelo bokondima Linda, soki lelo soubasma bozo ndima musala ya Linda oyo bomoni yango na Bella Production, mais automatiquement bozo ndima pe Belleville. S'il faut to lobela yango parce que on a les yeux auto mona ya musala o nani Linda zo sala na Bella Production. Boye ko découvrir bozaki na diamant. Mais botala boye siko ko découvrir que no bozala na diamant mais bo perdra yango. Si aujourd'hui bino boko citer kombo ya Linda automatiquement to mona image à Belleville. S'il faut to lobelango vérité. Soki to lobi que non na minute bino bokomi ko lobela Linda. Yaya to ko loba que non na minute to mona image à Belleville parce que Linda zo refléter image à Bella. Ko matate ko kitate to sala pe to bakisate na loba vérité. Parce que ce qui nani Linda se retrouve à Bella Production te na minute olinga même pas bo citata kombo na ye. Par contre na makambo ya ba no ndenge bimi ya salité. Soki Linda zaki na ba kolwezi kuna zaki na ba kasumbale sa kuna soki na ba lubumbashi kuna bolinga boloba nini e wana kutu bolinga nde bo salir ye lisu makasi. Bolinga bo salir ye lisu makasi. Mais le quoi Nzambe abongisaka makambo na ye. Nzamba pesa katan na tan nzamba sala ka na volonté na biso batute oki ozalozo leka na ba problème moko boyoza innocent osambeli nzambe peut-être yozo ba nzamba zo ka ngate nzamba zo répondre ngate ndenge nini te nzamba sala ka na tan na ye nzamba sala ka na volonté na ye yango mona ka ozo prier obaye nzamba zo ba tana yo nano ekokite yo continuer ka na ko prier. Yango mona bato ebele batika nzambe pona baotala basambeli ba mipesi peut-être 2 semaines nzamba salite batiki ne nzambe. Or nzamba sala ka la volonté na bisoté. Et aujourd'hui ce qui bino peut-être bino les abakwiti boko cité kombo ya Linda lelo. Ya koloba Linda botala ndenge akomi ko jouer azo jouer kitoko lelo to perdra Linda lelo boye bokomi na badnani wana nyonso automatiquement ngai ma BBC na olobango. Ce qui bokolo baba biloko wana nyonso na sima wana on voit l'image de Belleville. Parce que oye poussé bino boloba ke no botala Linda lelo ndenge akomi Linda jouwa kana eto zaki na Linda awa bobebise bokosela kaka makambo et voilà kenda na ye botala boye. Pourquoi bozolo babongo? Bozolo babongo parce que bozo mona des travail qu'elle est en train de faire na Bella Production. Ce qu'on a ma BBC na ko révéler bino loba ke no tango boko tombola lelo bo regretter Linda. Image à muto to komona wana eza Belleville. Parce que Belleville a la kisi bino valeur ya Linda. Belleville bimisi Linda a la kisi bino botale loko obozaki nango me boye ba kite. Non lo balanga vérité. Po mutu nyonso akoya na minicho na makambo ba bombo soit disant ba bombo. Bokoti si kombo Linda. Une fois bozo koti sa kombo Linda, to mona image à Belleville. Ah oui, ngana zo balanga vérité. Soko inanga na oloba vérité parce que bato ba comprendre na raté. Belleville bo finga kai. Mais lelo bino bo bengana Linda. Lelo likambo ekwe ya kabakata bo ya soni, bo ye, bo bosani. Lokwa muto azaka na ebite soki mayele ya Congolais ezala ndeni. Bo bosani ndenge bo ba na ko sala ba life butu lokwa moi. Likona ngo bo pesa mwana kombo ndika. Ce qui lelo, beaucoup ya ko citer kombo na dans les bons sens. Tokolobanine, tokoloba te ke les Linda, tokomona ngo tokomona nde Belleville. Parce que Belleville bimisi
abimisi penza statut ya Linda. Quelque part alors il faut aussi la mabo citer comme Linda te. Bino bo monika ndenge bo bengana ye, c'est tout. C'est tout. Nga nazwa abakwiti moko abenga ma BBC soubasma bazo regretter Linda. Soubasma koto tozo regretter Linda. Ce que nga mama BBC Nathalie na salaka analyse. Ce que soyi bo regretter Linda. Bomoni nini asike pas Linda. Bomoni nini e pas Linda pour le lobo regretter Linda. Alors na soubasma bondi makabel belle vie. Et ça bon côté la grande famille. Non solo nanga pembe. Non solo la pembe. Hermoko, il faut tout la kisaka batu babilo comme sous batu bazo ignorer. Les gens ignorent trop. Na ignorance, oroya ko kufa pamba na ignorance. Liwa ya ignorance eza bien te. Tala soni salibino. Koto belvi aza na atelier. Je crois que c'est qui séance ya souka na ba artiste wana o yazo formé. Tout en nous ambiance et voilà tout zongi la bino. Botika batu o bazana souci a musala basala musala. Bato bazana besoin ya musala bango eyo. Kotoyo mama saki soki wapi azoki na kobina kana ba salle de fête. Koto bana koto éparpillé buzoba na buzoba soi-disant leader. Toboite elle a tout ce temps ya koloba elle a le temps ya koloba que non bon azo invitation toboite. Donc autant la kenon mutu na mutu azana vie na ye mais eloko na sans sa responsabilité ezateta bo sotonenge lati. Donc vous êtes toujours dans de bêtises. Donc leader mobimba azaka kana kati ya ba bêtises moko boye oyo oye ozobwakela neti makolo nani brancard wana. Est-ce que ça a un problème na Linda? Mais non, mais les lois comment qu'on boit que la Linda pas comme possible. Dites-vous que non Linda peut ce qu'elle a la canama il le ya makolo brancard wana. Est-ce que les lois elle se retrouver na Bella Production? Je ne pense pas. Est-ce que la fille a une vision ya musika? Bota ninga zo tia barrière, a tia blocage. Si la oka sa vie na ye, les lois na lobby bolo ko ka ye wana avandi ne so ina poto avandi na ye. Asala déjà vie. Bino bozala nous na carrière moulaï mais bo baby sango déjà. Boyebi susu challenge o mwana o makolo branca oyo abwakele bozana chela bino. Boso akimanda ana liboso akimanda ko abunga kaka kenda ko e destination koni o ya mibale ndenge moko likambo nyoso karaka koloba ndima kaka wi o ya misato mwa malamu atosaka igwe ndamba kota elebo leader tala leader mwana liboso to ebi Linda mwana mibale to ebi na c'est ça Gatsby achepe maboko na eboye ye leader nani sila achepe maboko ne likolo et donc elle a appuyé nzembo oyo makolo brancard ayembaki sikoyo mutu o wana bozo souffrir na mitema na bino ya koloba keno pourquoi kenda boye koyeba valeur ne lelo
avec ce genre ba ya biloko ya keno bozo maba est-ce que boko sala makasi ya boye kola musala lelo vous les abakwiti bokomi koya koloba keno elle doit d'abord ko travailler makasi parce que apesa kabiso otoluka ate sko mwana ngo boloba akima ndaku wana ndaku ngo ndaku wapi ndaku babula mais soki pe asoli keno akima nde aboya na kibula toke nango bongoti parce que bino wana bona liboso mwana malamu na kibula mais non il faut to lo bango il faut to lo baboli mbisanga la grande famille parce que bato ba comprendre te mwana oya makolo brancaro asana no mwana muke mais babiloko azo sala eza ekolo bakeno plus tard elle aura ba retomber moko boye ya bien te façon oya ina dinana au ina dinana bongo ta ko préférer peut-être dinana akoyande ko ina souci la makasi parce que à rendre un mauvais service boko ya ko ba akima ndako est-ce que nani linda akima ndako te linda bobenga nae il y a sans pour autant ko benga na téléphone bobenga bo sundoli ya ko sundola akomi koyoka kaka libanda mais kaka bino susu boye bolobi ke no akima ndako. C'est-à-dire que non, bozoye ba limakambo bo salate, bozoye ba eloko bo lukate, boye ba eloko bo lingite. Mais laissez-moi vous dire, bon moi na minute on ba bombo na bino ba se ba yoki sibino son. Boko tisalinda te. Ok, lorsque je dis boko tisalinda te, c'est-à-dire que non, bo sitata même pas kombo ya linda na ba minoko na bino. Il faut ça la bino soni. Pona nga soki bo cité kombo ya linda na omona ndebo omona na omona image ya belle vie na omona image ya belle vie pona nini parce que belle vie donc oye moko linda lobi ke non je suis comme albaki nini naza ekenga ndenge nini nzambi nanga donc belle vie aza portière na ye donc azo bongise penza soki bino boko bima lelo bobo na valeur amusala ya linda soki lelo bino boloba keno linda zaka sans foutiste soki bino peut-être boloba keno linda vraiment bande repona nga ma BBC na mona nanga image ya bela parce que lelo mokili topesi yango lelo topesi mokili pesi linda raison botala pe ndenge nzamba sala ka makambo yango babuzo bezo bima linda zui pepo na ye vacances à une semaine Afrique du Sud kuna na Cape Town kimia nie aomi na ba champagne na ye ko enjoy life dans les bons sens ya kindumba te ya famille et tout une semaine azongi na ye auti kolekana na ba problème makasi auti ko sala une année moi onda ko kisaki une année na Bellard Production et voilà Dieu a sali grâce a ko sala ta moi vacances à une semaine azonga et c'est 5 mois na te c'est 5 mois. Bref, na cité, na promotion à film na biso comme d'habitude. Bobi totala ki 9e épisode. Bande ko bozo tala film te bo tala film te. Et komi ko inda. Ba papa mususo yo ba JR. Confirmation ya ndenge nini na azoye ba keno mwana na Peter aza mwana na ye. Maintenant là tokoye ba Peter aza mwana ya nani? C'est-à-dire que non na film oyo. Na on dirait maman peut-être na ngambu ya maman maman et toi na papa JR ndaza na problème a obuta ce qu'on a ngambu maman ya maman Marie-Hélène na papa Ilombe nani aza na problème a obuta pour ba mema mwana na kati ya ndako bongo c'est-à-dire que non maman Marie-Hélène ndaza ki na problème maman Marie-Hélène ndaza na problème a obuta ce qu'on attendons voir mwana wana linda yesui donc tata moi si a coopéré na moi est-ce que vous avez une histoire de ça Simawana? Serge, s'il te plaît. Fais-moi passer. Fais-moi passer. Serge. Attention, Anna. Moi, je ne suis pas ton ami. Serge, si les cassités, Azamouana. Hein? Ok, j'ai dit non à ce mariage. Je te dis, Nalobi mariage, il y a Yona Kenny et Ozal sous-souté. Maman. Maman. Maman, qu'est-ce que tu viens de dire maintenant?
vanda na eba eloko nini na oki bozo tanga kuna mungu mata na zaina na chambre na bimi maman nini injustice comme ça nous n'andako uti wapi jusqu'au point donc c'était masqueux oh mais si le basou que mariage ça eza nini yo na papa na yo mais c'est ça que je veux savoir eza nini peut pour kenir comment comprendre réellement que n'andako bolingi était injustice comme ça nini na on comprend binoté na yo na papa binoté yo asa mobali na yo oyeba kosola na ye na ebelo na sola na yete ngape nazolinga na comprendre pourquoi azosala babétise oyo azosala jamais azolinga nani Elena azoboya na nani Geni ngape comprendre te Kenya asali eli il vient de dire non dans la point non pas qui me avanda ngana sola non avanda na bi vanda ngana sola na ye faut ko ba ko sola na ba parents papa soka zana tort so ti parents na maman na soka zana tort il faut ko ba nini o na maman na tika ye pour ça que change de parole na parents na fait des changes de parole te maman bino so ça ko mais qui t'a fois qui t'a fois dona wana mwana zo boy boni boy okoza mpe na raison comme na tort parce que ton wana ozo wana okolo bango te va ba parents te ça na pas ba camarade nao vous êtes tous pareils vous avez rien à faire on fait pas boyebi ke no papa Serge azosukisa ngai papa Serge azosukisa ngai fort ezo on dirait abimaki pe na mwasi yango or abimaki na mwasi yango te na mwana yango te olati bakanda ebele siko okomi ko vivre na eloko moko na kati ya motema na yo donc loba likambo eza nini okomi kaka matata okomi kaka nini bisalela mwanzala bikenda siko akosisa makambo yango ndenge nini parce que il faut aloba yo ozoboya mwana mpona nini tala ndenge atie trouble est-ce que bozo comprendre que non azozanga moyen ya koloba parce que kuna akendaki kuna na agence wana omemele problème na ndako ya libala siko façon ozogere yango mpe na kati ya ndako na ye yango te aokende yango mabe makasi ta sikoyo na se akanda ase prononce abi libala wana ekozala te trouble les troubles. Est-ce que akoki ko gérer likambo ngo ndenge azokende nango wana po nanga na moni ke no papa Serge ça perdre raison na ndenge azokende nango façon azokende nango kitoko te so peut obito solo la kaka bien ada za pe mwana ya mobali ada za pe ka mwana ya mobali il peut toutefois ka ko créer to ke ne restaurant ba ke restaurant bi mwana nga tala boye je suis ton père à la logique to ke ne ka nango bongo ke koya ko tia trouble na kati ya ndako no ya libala padumba siko nga na lobi par rapport à koloba keno ndako ane kozanga ka kimia te po papa Serge koloba ka vérité te siko ndako ane kozanga ka kimia na seki kozanga la kosa bino pona nini keni nga na oloba makambo na otuna lettre to na otuna te maman laisse-moi oh je te comprends soki ye na koya oyebisa na oya olakisa bino tenga na invente ke mwana nda yaka oyebisa nga ke famille mobako ye moko fiancé na ya yaka na ndako alobi na nga ke no mama na kokende na sola na bapapa na ngai na ye bapa na bino kosalela ndenge nini tala bafamille na biso apasi baozela lettre ya po babi na kati ya lettre wana mwa quelque chose ezalaka donc okambola okoma lettre yango Non, bien à bango donc pour na bango essaie un peu de comprendre un peu d'ici ka bango. Mais maman peut pas comprendre que là on lettre Kenny Yopé. Lettre moi j'écris à Ada alors. Na la kiso ba conversation écrit il est yo Kenny so bango que ba tata mo si o senga. Mais maman je sais que je maman maman déjà yoké ma famille a pas si beau tout ça c'est enveloppe pour la pour ça partage bah on peut ça sans moi na ici maman na c'est que Yozana lettre m'a dit et ya oui ou non ekoya mais tout ça la patience c'est ça enfin sa famille modalité pilo et comme maman problème parce que maman déjà les papa déjà passé dans le te maman pour na yezaki ngai nde pour maman mesakinga
Pourtant, il y a qui casse sa voix, il y a qui a lettre, à fin de temps. À comment sur la téléphone, à son ton na fanya. Eh, même si on divorce, moi, on a son ban, même si y a, il y a un qui n'a pas nièce nanga, on a dit qu'on a prompté. Et son ami des essais, on a nga. Moi, je suis pas. Il y a des gens à suivre, on a la saké, on a lancé père. N'est-ce qu'on a fait? Faut qu'il caca maman. Botala sikoyo ndenge inde siko mama Ani na nani na Bela bon e indi te akomi kolata soni bandeko leso eze ebele awa soki na bina banda na koloba ebele tala ndenge siko confuse ekoti lettre nano yete oso nianu oso lobi déjà lettre ezo est-ce que batongo bakomi kobenga bino lettre ye otaka na Congo na biso ne bazalaka na balinga koyoka te libala ekomi soki lettre ye na kobenga bino est-ce que bayembaka victoire avant guerre nde sikoyo Poutine mali nani bela kobimisa manzaka na ye ya mokeri obanda akoloba awa bomoni ba retombe ayo babaleli yo mwana kuna babali mwana muninga te ou encore muninga peut-être mwana na asalaki divorce yo ekomi eloko moko ya mokeri est-ce que yebi ezozela pe mwana na yo tosilamaka tala mama ni ndenge akomi kongaika siko na kati ya ndako na telema boye azonga boye mabe mwana pe ndenge azana azoyeba même pas photo etikala kuna to jao tamusi prière toujours t'attends matin yaka so sisi ko kene exhortation prière si to bimi le na tombe na ni ko na la mo ki ko yete kwano zo kunika msu na butu na prière na bino bosalaka oyo si femme si aza osala te so atika ba cure d'âme bosala yango ça cure d'âme kala déjà na koma déjà na engagement de l'église mambo cure d'âme ça mambo ebandeli là aujourd'hui à baptême qui na fermissement basali cure d'âme c'est-à-dire que cure d'âme otubeli nyonso oyo sala soki ya moto yango aza envie ozwi courage akosengi bolimbisi okorepare c'est ça non nde asala déjà mambo wana kani ntango na ye ntango ebandaki ekoleka ba 20 ans passé fete ebele mpona nobele kokotana na mambo ya nzambe eza kaka koluka peter koluka kobota mais soki osali cure d'âme ote repentir oyamboli otiki est-ce que vous soyez aux ongles la makambo ya mabema de on est comme ici moi c'est comme oza conscient que mambo na so sali ça ya mabe so sala ngo zo pe tumbu pa nzambe nzambe ko pesa punition nzambe alimbisa na muto aza na ignorance mais so ignorance eza to za conscient na mambo so sala wana communauté de penda otika o châtiment peut o subir oui ba pe châtiment nzambe oui chérie, yo mona nde ta ba Congo balobaka batata ba Congo basungaka bana kasi na bango koleka bana baboti. Ça dit quelque chose? Taboti bana ye. Asunga bana na ete kesunga bana ndete na ye. Vous avez ça? Vous comprenez pourquoi ça là? Parce qu'il y a dit que Ndekonanga, ils ont moins Ndekonanga na moni 9 mois. Aza sûr. Moi Ndekonanga moi si. Moi na biso, aza famille na biso. Ngana botamina yo okumbize mtozo mona. Peu importe tata nani apesi semiwana. Mais moi na wana aza Ndekonanga. C'est certain. Vérité irréfutable, irréfragable. Vérité. Vérité. On peut savoir raison t'es? Bon. On m'a demandé na mona makambo wana bien te. Yo pende ozabu, okoza na mwasi na yo. Okoza pena mobali na yo.
tant on banda c'est mais on nous côté doute pour ba que o bana ndeko na onde ba ça si que baza bana na yo oyo ya ba ya kota botata bon limite so qui a mususu na mala bango on a un bizarre. Le père est incertain. Même en droit, le père est incertain. Et père de l'enfant, oui. Maman, le big tata, on est tata moana, yéwana tata moana. Ouais, par exemple, maman, yéwana tata moana. Le père est incertain. Est-ce que moi, déjà, ma passe à mi balé, les gars en Grèce, ma bota, ma passe, mais bazar, tata mon côté? Ah, bien, allons droit au but. Chérie, qui est le père de Peter? Allons droit au but. Allons droit au but. Oh! Oh! Bisalela Mwanza. Mon vouloir m'a trompé. Mon vouloir m'a conquifié. Bozomona sikoyo. Bomoni nenge belvia bibisi siko titre. Mon vouloir m'a conquifié. Conquifié na to répéter ngo eza ko tromper. Mon vouloir m'a trompé. Vouloir maman Marie-Hélène. En voulant qu'on garder libala naza na problème à kobota a vrai va qui kenona kena sala boy a sali baba nini nan to découvrir te to koye bango a me maman na po abatela la vouloir na e trompa qui siko libala ngo pe kosila et film oyo aïe ngeke la grande famille to zala wana lelo po na 10e épisode ba bonne journée na bino bonjour bonsoir. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.